bitumba oyo tozomona bitumba moko eza serie mais nazomona bato bazali na kati ya baidolâtrie ya baesete. Problème eza nini? Papa Simon Kiangani azali na kati ya politiki, na kati ya politiki akosoma ezaka Papa Simon Kiangani te kotunga makambo Papa Simon Kiangani na kozonga na mwa baexemple ok, merci beaucoup. Papa Simon Kiangani andimisa peuple zairwa ali Hippolyte Kanambe aloba na prophétie na ye ke 4e président kozala jeune liyo ya ye Kanambe azali na prophétie ya Mvuluzi Kimbangu. Eza ngai te yoko oyebi yango. Première humiliation ya grand prophète Mvuluzi Kimbangu oyo azali esprit oyo amonaki mpasi na baprison ya Boma na baprison ya bandolo ti ake kosala 30 ans na prison ti na 1951 aye kotika biso mission de sukadiwa. Église kimbangiste oyo ezali ya Kamba baye koyamba Félix Tshilolo na Vital Kamere oyo balobaka Félix Tshilolo alinga kota na Kamba na mozole makotaka te. Mozole wana ezali Papa Diangenda, Papa Dianungano na Papa Kisulukile. C'est l'histoire. Po eza histoire ya mboka na biso. Chaque nation ezala yo vana na France kana vana na Belgique baméricain, chaque nation eza na histoire na yango. Soki moto yebi histoire ya mboka te wana kati ya idolâtrie na kati ya esclavage yango moni batebele bakomobilisa batebele banzambe namonaki nolitambo na butu namonaki waya mpe il y a un seul Dieu, Dieu tout puissant, le créateur d'univers. Banzambe bazalaka mibale te, nzambe azali moko epi akotikala moko. Félix Tshilolo ye ya pour le deuxième fois ye moko Papa Kiangani oyo azali mokonzi ya église na bango ya Kamba akotisi Félix Tshilolo na basapato oyo ezali ye moko saint oyo ni moto akoki kokota na basapato wana ndenge omonaka bamisima bakendaka na meke jamais bakotaka na bamapapa bakotaka makulukulu bazobwaka bambongo parce que ezali ye moko oyo ezali spiritualité respect eza ye moko sacré ye moko sacré kalie wana sacré moto tu ife olakisa Mvuluzi Kimbangu azali histoire ya mokili mobimba, histoire ya Afrika, histoire ya mboka na biso. Tomona Félix Tshilolo akota wana na basapato ça fait pas cracher na ye moko Papa Simon Kiangani acracher la mémoire ya Mvuluzi Kimbangu. Lelo Mvuluzi Kimbangu aza isusu na valeur te mais lelo Papa Simon Kiangani akomi nzambe akozala nzambe te. Okosoki tokotia Mvuluzi Kimbangu oyo aza esprit oyo akitaki na puissance ya nzambe. Voilà deuxième infraction. Troisième infraction, Papa Simon Kiangani andimisi bato kadima ngai moko nalandi alobi bakimbangise oye lelo oyo biso tobimisi oyo ya biso kandida oyo te Denis Kabiyenda ake na seni ok Denis Kadimana atikala kozala kimbangise ya Kamba te abandaki kosambela na Saint-Michel église catholique na Bandal. Ah bon? Oyo ya Bandal na Saint-Michel ya Bandal. Ah bon? Nga opposé na question mwana zoloba bato bayeba. Oui. Bato bayeba. Problème tozoloba histoire ya mboka tozala kati ya bitumba. Tozala kati ya okangana na kati ya bitumba ya molimo. Nazala kati ya bitumba ya physique. Ife nazala vérité naloba vérité. Pona kobanga moto te mpe moto akobangisaka nga aza te. Abotami te mpe akozalaka te. C'est moi nakufa na kati ya front ke nakende na liwa na mensonge epuis moto akobomaka nga azali te. Abotami te nga aza libérateur. Un libérateur akufaka te. Nga botama esprit na kokufa esprit.
Félix Tshilolo bazali baparente azali mulumba camarade ya Félix Tshilolo oyo Tshilolo azali tribaliste oyo bapose biso ye na Kagame na Kaname yango wana biso tozwaki ide ya kotelema mpe kodenonse plus grave lisusu nonitango bato bakufaka depuis l'occupation mboka na biso ezali 24 ans mo l'occupation babomaka bato na beni bakamebele mokolo moko tomona te papa Simon Kiangani alobaka pourkui bato bazokufa boye bana bandeko na nga bazokufa boye alobaka na ye te lokola ye afranchir ligne rouge ya kokota na politiki ya occupation kosoutenir bato oyo baza na makila bato oyo babomi bana ya mvulusi kibangu bato oyo baza koextrémine biso kosala oyo bato bazali kosala biso tokotelemela ye natelemelaka kaka ye te na bani na ye te natelemelaka église catholique protestant ezali bamoto tu oyo avandi silence bazoboma nonitango babomi mwasi no na bana na yo nga navandi silence nayebi moto azoboma bana na yo yeba yango ke nazali complice ya liwa ya belle-sœur na nga na bana na ngai bakoko na ngai lelo oyo soki moto alobi Seigneur Jésus le roi du monde oyo atambolaka likolo ya mai so moto alobi ke Jésus Christ azalaki champati eske eza mabe so moto alobi lelo oketuwa yambo azalaki misisi abetaka mbonda eza mabe eza identité na ngai eza identité na ngai avokoma lelo journaliste noli so moto alobi ke obandosala na cuisine ese bafiki yo te okobla soki balobi roi David azalaka berger abandaki kobokola bameme na zamba prophète Samuel akende okutana na David na zamba nana ngo yebi te selo histoire David abandaki kobokola bantaba nana ngo yebi te ke Jacob abandaki kobokola bantaba nana ngo yebi te ke Moïse abomaka égyptien po égyptien abomaka israélien papa Simon Kiangani na craché na mémoire ya bandeko na biso baza kokufa yango toza kodenonse meme ntango papa Diangeli azalaki na papa Kisolokeli na papa Dialingana bazalaka eni ye moko apati na l'église na ye église ya bapapa na bango basalaki mpona biso toyeba biso nana yebaki papa Simon Kiangani te nana yebaki papa Diangeli papa Kisolokeli na papa Dialingana selo histoire bana ya mvulusi kimbangu bango wana yango biso toye lelo bango nde balakisi biso ke mvulusi kimbangu azalaki motindami ya nzambe epuis papa Diangenda ye moto atonga kamba atonga sayo ye na bandeko ne mibale misato wana epuis moto akendaki kozwa kore ya mvulusi kimbangu na katanga po eya na kamba ezali papa Diangenda na papa Kisolokeli na papa Dialungana biso tokorespecte misala oyo mvulusi kimbangu asalaki aliberaki Afrique aliberaki biso tokondima esclavage te. Merci beaucoup Okechwa Yambo naliaka na barwandais te omona ngai nakenda koyebela ridi politique kanambe te omona ngai na olive lembe te omona ngai nakenda kofukamela Félix Tshilolo te bango mais Okechwa Yambo bato baninga lelo régime échangé mpona nini baninga mosusu bayimbela baprésident mosusu te ye koyimbela Mobutu à l'époque Okechwa Yambo Mobutu azalaki un grand homme d'état kocompare Mobutu na occupation te ntango Zaire ezalaki tozali na dictature oyebi yango ya 32 ans yoka nayebisa yo oui koloba te mpona elengi ya koloba mais yo mpo bande boyembela dictateur yoka nalingi naloba na yo koloba te mpona elengi ya koloba kokompare Mobutu na Kagame te lelo bino moto bozolinga mboka etikala ndenge ezali wana biso tozoloba verité ntango obengi nanga obe nabengi yo mpona otika topesa message makambo bato baza koluka eleka koluka teke ezala ngai
na ngai omona motakala ya bamama te ntango Mobutu omona te ke batie mama na rond-point boye mwana azolala mama na ye na moi omona yango te kanga Mobutu obandaki komona batuka bato te Denis Mukwege babimaka te bapesa Nobel ya paix tozali na kati ya esclavage Mobutu azalaki mabe Mobutu azalaki na malamu na ye Mobutu atikelaki yo mai ya resi des eaux lelo bwana mai te bokomomela mai ya libulu Mobutu azalaki mabe batikelaki yo atikelaki bino barage ya inga lelo peuple bozala courant te Mobutu atikelaki biso unité mpona otaki koyebiso na ebandeli ke babandaki kobenga biso bazairwa Mobutu atikelaki biso bomoko oyo tozalaki nango lelo mboka wana eya na kati ya occupation nous sommes occupés 15 millions de morts bato bazokata mitema na babeli kuna bato bazokufa yo moni ntanga Mobutu babandokata peuple ya la kingo tozalaki respecté lelo toza na kati ya république toza mboka na république n'existe pas l'état n'existe pas lelo bato tu wana ozoloba wana pourquoi bazokutana na diaspora pourquoi bazokutana na biso soki bango bazalaki na talibon me baganye babomi bitumbu pourquoi bazokoka te parce que toza talibon toza na nzela ya Fulusi Kimbangu soki nga nayebetelaki Mobutu azalaki mwana mboka nabetelaki mpe musée Laurent Désiré Kabila toyebaki tokendaki na ye Gabon po azalaki mwana mboka me musée nana boma musée ezala ridicule kadambe na boya na ngai kokota na occupation nous sommes occupés ya wana bakosibir makambo tozosala voilà tozonga baza ya Fulusi Kimbangu aza ya Afrique aza Fulusi Kimbangu aza ya baluba ya bakongo ya bantu c'est un grand prophète Fulusi Kimbangu c'est l'esprit tokoki kolomba na komba na ye te oyo ye aliberaki biso lelo tozali na kati esclavage na mboka na biso toza na tribu ya banyamulenge te toza na batuti zairwa te ce n'existe pas Rubela aza rwandais Jeannette Kagame rwandais Bisenimana rwandais baza wana bafayira mboka na biso na 1997 na 2001 Henri Hippolyte Kagame babomi musée Laurent Désiré Kabila ife koloba histoire kofatike histoire te histoire ezali wana ngai nazobunda na nkombo ya bakoko na nga Fulusi Kimbangu na kobanga moto te kaki eza te eza te komba na tomi eza te wayambo soki ke bamenase mama mo bavideo moko etambolaki awa balobi ke batushe mama bake komenase mama na Congo est ce que eza ya solo makambo wana oui ya solo mama Vero azali mama ya nation c'est chrétien mama memaki semi na ngai motema na ngai mama awelaki kaka komema semi na ngai me mama aza ngai te papa Simon Kianga lela bato na ye oyo ya baviolence bakotaki na lopango mama akendaki kosukola bakoti kuna tie merci mama azali chrétien nayebi mama oyo wana nayebi mama Vero nayebi pouvoir na ye nayebi ndenge azali donc soki batushaka ye ngai moko na ngai natumba 5 ambassade d'Europe napesi bango mise en garde soki baza mibali lisusu bake lokota lisusu batushe bakomona guerre civile wana ngai nazo apprendre yo ezalaki mpenza makambo bazokanisa mabele wana ya bango bato wana bango bakanisi ke baza na monopole ya violence bafaire attention fait grave na bitumbo nga nazotu moto ata nde tozobunda boyebisanga mama ya 80 ans asali Simon Kianga nini mama nanga asali bangoni nga moto nazodenonse nadenosaka tout le mal naye mpo na kojuge moto te naye mpo nasala moto justice te me nazodenonse nazoterpele